soki respecter nga na respecter yo. Moi je suis pas quelqu'un qui non peut-être au betelo ko boye et na banga ko lobela yo parce que jour moko te ya vie na yo ko mona ke non na ye ke master lukilanga samba. Ils ont engagé peut-être dernier fils na motema na ye. Là je peux avouer peut-être dernier fils na motema na ye. Donc ba o nyo sotoya na simatini ni tout peut-être à comptabiliser ya na nani. Faux chanteur va commencer à la succès. Vous comprenez? D'autre part, ceux qui tiki vague wana bongo, ils ont déclin la musique ya Congo. To koko tika vague wana te que no ba faux chanteur va bandosa la succès ba bia ba poto Mickey, moi 2 mois 3 mois. Ouais, exigeant. Sentiment qu'il est là. Nandem. Non. Moi je suis tambouté sentiment qu'il est là na batu ya kilelo. Ngana muto ba kilelo ti. Ngana mutu ndeke non nazala nazali pe na rozala. Eza art, eza ebenda ka batu. D'accord. Ozo sala succès o eza que non peut-être se déplacer comme na mboka mo boy bazo ya te siko zo beta. Piaka, on le big nazala na succès. Na ici ba ex na nga nyonso. So boza na tacle. Donc ça et pensa sous moto makasi. Mais on sait que ma ex nyonso. On a un tacle. On a un tacle now. Abimisa. Tezati. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Fidèles internautes, nous sommes sur www.Africa Elengi TV. Je suis Espila Lyon de la presse. Très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, bien sûr, en train de nous suivre. Merci aux combattants de la Lyon. Merci à Mike Lokama l'archevêque pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Richard Tessa
Image sans microbes. Je ne peux pas passer sans pourtant remercier les combattants de la Lionne. Vous êtes partout dans le monde. Je vous porte vraiment à cœur. Je vous amoure. Voilà. Là, je vais directement. Dr Laurent Makabou. Moi, là, clin d'œil spécial à Maïda Dizifio Tunani. Tunani Abazifio. Le début et la fin. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sur le plateau. Je vais recevoir pour vous un artiste talentueux. Mais avant de présenter, avant de à Kombonaye, je remercie Batonios Bazaki Nanga de près de loin, financièrement, physiquement, et puis on va checker la prière. Ton salaki accident, merci beaucoup. Et ça va maintenant dans notre vraiment. Ils ont eu en forme. Oui, toujours na soif de vous servir, car vous servir c'est notre devoir. Tout ça, tout qui est sur le terrain, et tout qui est pas sur le gaming source, tout ça penza awa. Na sûr que ton beau monde a image déjà le pangoué et fondé et le pangoué qui toque au ta ma campagne. Richard Tessa, si tu es d'accord avec nous, on la plateau. Tout le monde a bongo. Miel de sang, papa de abeilles. Bonjour. Oui, bonjour maman, bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, Dieu nous fait grâce, ça va. Ça va. Tu as pris du poids, on a bien ta bataille S, mais dans mon monsieur Non, Nazaka na ML. Ah ça? ML toujours. ML toujours. Toujours ML. Ndenge mo kana ba Ricardo, zo mona te ba artiste na ngai. So tali mboloko dumera zanga lindefu. Oh. Taille toujours, so tali ko to donc ba clavieriste na ko so moni ba okatsa bana mo amikie. Bazana yazana na 22 ans. Yazana Ils ont 22 ans, 23 ans, il y a la Moukolone à une année, 22 ans, 23 ans. Donc, Badrumer Romo na route donc sauter bango tout bataille. Ce qu'on a na ya munene on a poani. Kilo koso tonde. Vraiment, Miel de sang ça fait un bail surtout nga. Et nabi que yo déjà surtout na parmi bateau ba déranger trop na confinement dans aux acquis en Europe et merci déjà pour na libanga nga notre ko on a préambule. Et au même moment bah fanatique na yo et puis bah mélomane à bonne musique bah je moi qu'en Afrique Elengi un mot gentil pour que to kota la question tu es non lilo. Non, Afrique Elengi c'est déjà notre chaîne parce que nga mutu nazala parmi pe bateau basala pe ba promotion nango. Voilà. Et na elo mona Michael Okamba Lokambaye Omonia donc nabi ekanga et ça ekanga ko et là c'est kanga monde nabi ekanga monde ta mabita qui sont champion cap kapanga la so benga emba nzemwana abi en tout cas Miel de sang non laisse tomber ça ko na chéri moi kitoko vanda na Londres ya parti label donc yenzembo wana epsame fallait eloko ezala tanga ngakete vraiment et pourtant improviser qui kaka parce que biso to makasi na improvisation monde né na travail awa Togo vendre chaque 5 minutes Togo bongola G. Togo bongola tu improviser. Improviser quoi voilà. Donc nous on appelle la lionne, on appelle ba kilo ko mombo maman la lionne ebimi. Donc tout ça moi mystique. Et ça nga bien makasi. Voilà, Miel de sang les abeilles, papa des abeilles, groupe nayo. Les abeilles, pourquoi les abeilles? Les abeilles parce que moi je suis miel. OK. Na longola contexte na osala net que no biso kande to sala bango pe basala biso. Ah ça? Parce que ce sont eux qui m'accompagnent donc ce sont les abeilles qui accompagnent du miel quoi voilà. D'accord. Mais parce qu'il y a des artistes bah ignoraka. Kende na groupe on des abeilles les abeilles c'est miel lié moko. Mais aujourd'hui quand tu nous dis que bango pe ba accompagner bango pe basala bino et tourner biso tout petit peu. Non, bazana 1 plus, dans mon toit, 1 plus, 1 plus, 1 plus, 1 plus, 1 plus. Voilà, R basali peut-être moi 50% na bango, na sur 50% yanga miel de son na vanseli bango. Voilà, moi c'est 100% costaud. Voilà, OK. Ah ouais. Vraiment. Merci beaucoup. Miel de son, tu es un comédien, tu es un confrère en angate, tu es un musicien, soko yamba biso na loyembo pour que tu ko tapenda na mambo, penda to ye, lipo mambo isa. Make sense. Voilà, le temps pour l'artiste Babo Moussaka, il y a Willy Moucheni, le code mondial. Bon séjour Nayo, le code mondial, mon boss, Narat à Paris. Et la Queen Pilov, Maïlé Dibossa, la Lingako, Yagilo Melon, à la Rata Suède. Papa Nali, Ana Espoir, tout ça, la miel de son awa. La beau sentir Kunga. Motomoyembi. Toi, la miel de son awa. Junior Yombo, c'est son beauté. Ah, Junior Yombo. Junior Yombo.
na butu na kolota asiminga loboko tozobi na rumba kolesere na Shentemba epai ya bose Shentemba kaembe na butu na kolota asiminga loboko tozobi na rumba kolesere na Shentemba epai ya bose Shentemba kaembe après nesta pongi ekatani ndoto esili nazongeli kolela nanga mikolo nyonso na ekolata magi na bongola ndoto realite pokolele koma koseka déception koma affection koswane koma dialogue kitumbe koma mabina nabizona koma le papillon na pumbwa likolo ya bafololo Chéri bakisa bakisa bolingo pesa sentiment pesa lengelengi oh yeah Colonel Evariste Lumbu yako bakisa fibo elenge engila miele yako pesa lengelenge amasanga sanga yako bakisa fibo elenge David Lutete puissant yako pesa lengelenge tola panaka mu pourquoi commencer la baimour yo pesinga mbuma valise na place opesa aspirine po esilisanga moto pasia olingo kena mbamo basi ya mikolo bayebi kobatela mibali surtout ya bamongo na oyo ya baswahili olia lituma na ya soloko basi ya mikolo bayebi kobatela mibali surtout ya bamongo na oyo ya baswahili olia lituma bakata na singa mbisiama ya moto moko yokota kikumbi yobosa na famille yolande malula koma koluka mono yata na ndoto titi na asanti ya jo motosa Marie Paul beze banyanga basi ya mikolo bayebi kobatela mibali surtout ya bamongo na oyo ya baswahili olia lituma bakata na singa mbisiama ya moto moko yokota kikumbi yobosa na famille yolande malula koma koluka mona yo ata na ndoto yo batami wapi na makolo nanye Chancel de Garbo Yannick Makiadi Gauthier Kidima nangana lelaka Vous sentez ma force vocale. Il y a un mois si ma vocal là-bas mibali. Ah oh. Elle s'appelle comment? Comment on a eu? Elle s'appelle Rossignol. Tu es beaucoup de donc beta et loko zoya. Il y a Mikolo zoya awa, eza maxi single zoya. Voilà. Donc eza déjà en téléchargement. Siko hier siko ba redécouvrir hier nanze momoko o na yembeli et kapulusi. Donc on va poser mes questions juste après. Ouais. Rossignol, vas-y. Ike osonga na bomwana nakola na maboko mayo ekana bengaka yo papa lokola nazanga baboti loboko esimbanga na loketo lelo ekangelinga porte ike ondiminga nyokoma na bolingo na yo sala osonga mikolo eleki mingi sala oye nzoto komi kokondonga bosie Saki basali ata Bible mosusu komona nga ekokota na oyo ya yo Souviens-toi mon bébé bolingo bomwana absence na yo papa ekumbili wana nga pene tango nalelaka bolingo yo zalaka wapie ekana olela yoza wapie yolali wapie pulusi. Merci.
merci, bravo, Rossignol. Une très belle voix. Ouais, nabi que yo edenga, ocha micro ka juste à côté na ye micro lo bara oyo zanango, et lo ba mo makasi. Maman, ça va? Oui, ça va bien, merci. Rossignol, comme bois famille, to, oye, qu'on a baptisé quand Elisabeth. Non, Rossignol, les a comme la musique. Ok, vrai nom nous en Kevin Bindanda. Ah, Kevin Bindanda. Ok, une très belle voix. Pourquoi Ponika n'avait pas mis le dessin? Parce que le professeur. Professeur? Ouais. Na université nini? Professeur en musique. Professeur à leader quoi. Ah, ouais, mais le royaume Lukio. Aux Afriques, elle est professeur à leader. Ouais. Ah, Namboko, vous assure? Oui. Ah, oui, qui va image éthique à la fin. Bien sûr. T'es miel de sensibilité. Tike langaye, tike langaye. Tike langaye ko, tike langa Rossignol. Non, même pas polémique, il y a le bien que parce que le professeur a leader. Il y a un mélange. Ngai kuto batu ngai te. Monsieur le professeur. Des leaders. Mais le professeur, parce que lui, elle, c'est un leader. Ok. Yeah, as un leader. Faut que tu aies des réponses. En tout cas, Rossignol, papa, merci beaucoup. Merci. Et nous souhaitons bonne chance de jeter l'eau fleur. Merci beaucoup. Ouais, ok, musique. Ouais. Parce que ah, tout ça na complexité. Ok. Au moment où le mot ya serre moko boya kala au bilo mona que non danger. Ok. Mais sur la simbi, ani folie pena. Na muto vanda non cette fille là. Oh là là. D'accord. Ici, il y a pas quelque chose qui peut nous louper quoi. Odnie foula rappel bilo raser na aussi dit le cœur. Ah, pourquoi pas? Ni foula on ma caisse. Odnie foula rato beta rango bien. C'est des choses différentes. Odnie foula rablo que sindi to beta rango bien. Moko senga eloko yo za nango besoin. Et là moi sindi le cœur. Il y a ndenge nini parce que il y a ndenge nini. Et c'est belé hein oyo yo loka en tête. Yo benganga petite orange pour la dalaki amour na yo. Les yakobi mélangé. Na malheur déception. Mais tu vas quand même mbeza ouais. Waouh, bravo. Vous savez que tu es fallo senga est ya ba mère professeur, père on a pené akala on ba pesa bango tuna ba ye ba sindi ba meje elenga oyemba. D'accord, to ko mana to sunya no yo miel, toza Rossignol, toza na suka. Yo pelando clôturer biso lo oyemba. Déjà 20. OK ma. Hello qui m'aide. D'accord, merci beaucoup. Miel de son. L'actualité nous oblige. Tout le monde a acoustique au Sali, rendre hommage na Ene Nayo, Ferrigola, déjà Oyo, Kalaminte, Azo Zongela Biso. Ba retomber la ngoza ndenge nini? Ba retomber nango exact que le monde a compris que matière moko brute ezalaki o ezaki non exploité, donc ça commence l'exploitation. OK. Donc na minute so ezana ba usine o efwe tongama po ba exploiter sikoyo matière o ezana kati. Vraiment. Pourquoi seulement pour qui fait rigola? Parce que ba ene bazebele, pourquoi seulement fait rigola? Pour bosali ki bokila lokondo, bana wenge ou comment? Non, c'est pas ça, c'est une hommage de dire force, tu vois, c'est force à toi Ferrigola. D'accord. Azana contre-temps, moi en tant qu'artiste Yamboka, en tant que l'un de Wenge, donc lui, il est né na biso ya Wenge maison mère. Le dernier fils ya Wenge 4x4. Donc est né à maison mère. Donc yaya na biso tuba na maison mère quoi. Voilà. Et puis soga zui contre-temps, ezaneti yaya na yo azana makala. Ok, donc il est à ta damasité, à ta visite. Donc ce qu'on a visité dans musique, parce que j'avais l'impression que comme si que tout le monde bah comment il est que ah on est à Makambonae, même bah jeune musu na mona na ba TV ah nini que azala kuna soki nini tout ça m'a choqué. Sali illusion na non, j'ai frère na biso Robin Mondibu. Non, j'ai pas besoin de citer des gens ici parce que na minito na leven ya chana zana ngo so no tamba kombo batu zaneti na opesa bango sous makambo. Nana besoin mototé. Donc nana besoin ka ba so zana besoin de parler avec Miel au cliquer kaka
na miel de son officiel. D'accord. Au bandi go yoka na yo acoustique wana. Otali yo moko sozana besoin miel la finga yo, mi finga ma na voix. Sozana besoin miel répondre. Miel répondre yo, mi répondre na voix. Na voix kaka. Sozana besoin miel peut-être tanga komono, mi tanga komono na voix, le biki no ninga zo mbaboy. Na kota ta carême ya combien de jours? Na ki mataba mbango 80 jours na panza pe voix. Peut-être on peut boyer la succès. Bon, il y a par rapport à succès parce que bon peut boire la musique et so kanga et miel ok na voix bon parce que le faut mais bon bah qui na succès. Mais kamutea. Mais ce qu'on a minute so yo yo luganina. Miel de son. Mais c'est ça le vrai succès. Les art, les ebenda kabatu. D'accord. Ozo ça la succès o eza que non peut-être on se déplacer comme na mboka mo boy bazo ya te siko zo beta. Piaka. On a le big nazala na succès. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati ba ke na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Non, le vrai succès c'est ça. Na mito vandi boye porte nanga combien de journalistes bokotia et belé yo oye kokuta déjà soki 4 5 na mito donc tu vois c'est ça qu'on appelle le vrai succès. D'accord. Voande yango na succès. Robert eloko mo wana bobenga ngo succès ça succès déjà mon pépé ah ça qui a mon pépé mo on était to vanda pe mo mon pépé pousser record na lupango après ça nini et si lité ou milakata OK oye ou milaka eza savoir c'est le savoir ba kosa kana savoir ti mais na succès ko kosa au sali 500 flash de disque au bandi yo moko na batu no butu na babar nyoso $5 $10 bani e bando beta bubu oh succès te au kaboli de ba flash succès ba ya ko luka yo boye na luki bino yo mona appel na bengo ya to sala émission na nande na luki bino te bino mo bozoya bo comprendre que non na minutes oyo
moto na succès akoleka miel na net azate. Mais là peut-être par rapport il y a actualité aux anango na hommage au rendre Ferrego là. C'est ça, c'est ça. Parce que Ferré ils ont comme un succès pour Ani parce qu'il y a ça puissant. OK. Vous comprenez? Et le simbi eloko na ye. Obeti yango, moto atali que non c'est correct. Ba kulutu nyonso ba telemi ba surtout ba ba musique. Talaka maestro neti Olivier Chimanga avant dia bengi na émission. Pardon, bolexanga loba pona likambo. OK. À lobby. Sans corruption. Sans que nazui boybani que na benga nazui numéro na EP et pas ya kaka journaliste. OK. Ozomona. Sans que na benga que no lobelanga na boete. OK. L'art. Ici. D'accord. Miel de son une très très belle voix en tout cas de partout félicitations parce que j'ai un groupe il y a les combattants de la Lyon en tout cas la Lyon donc il y a miel de son comme ici la biso félicitations une très très belle voix surtout parmi ba voix kitoko il y a beaucoup na biso ils en fait partie mais tant au talaka aux mona bande économe sous artiste collègue à la télévision kolobaker oui tu as une belle voix mais ils a exploité Batio na ba voix eza non exploité voix mo eza non la voix kitoko mais eza non exploité et ça condamné omoni sozo sala musique faut tanga classe c'est très important. Par là tu veux dire quoi? Je veux dire quoi? Omoni même atat pour nani balobi que le Congo a beaucoup de potentiel. Mindele bazoya bazu ba carré minier bazo ezo tonga bamboka mususu. Mais c'est ça neti ba miel. OK. Et ça n'est pas miel. Ce qui même attend mon toit qui est vendre azolo bakeno azan avoir non exploité. Mais c'est ça pour le bagno ya bango ezala déjà exploité bat bayo kango niveau na bango esuka déjà bat bayibi ke yeso bandi akosoka awo. Mais il y a miel siko na ye mutongo yebi ke nous nazo comprendre te akendo sukela biso wapi na niveau nini matière eza na no brut. Ozomona. Omoni l'exploitation ya voix ya miel na exploitant na ba solo vocal. Na sala ba solo vocal na ba valeur à la chanson. Na ba valeur solo vocal na ngaso ozui yango china nzemo otala même thématique ya solo vocal. Ba phrase ba mot na ba technique de chant on a sala na nani. Omona go chanson ya muninga mosusu mobimba mais ozo yo kango te ba thématique. Et PZT par rapport ba solo vocal. Et PZT. Miel de son. Et PZT. Mais au sommet no bi ya bala e ba poto amitié. Mais nous on doit y bailler biso tozo somba bi pour na mondial. Et bon en classe sur le bien pourquoi tu trouves qu'il y a des musiciens au non parce que pour réfléchir comme ça il faut être moins intelligent. Quelqu'un qui réfléchisse comme ça, il faut être moins intelligent. Il faut être moins intelligent. Peut-être que ça va vivre des opinions. Il faut être moins intelligent. Il faut être moins intelligent. Muto azala pena ki ayimba ba ah mama yo benga salaza susina motema ex comme vocal mais soy muto ayo ki ezomona za valeur ya chanson. OK. Vous comprenez? Ce qui est communautaire na capacité à kosala ne fils que ata vocal moko ya ba dimension wana te. Ata nzembo ya dimension vocal na ngati. Et ce qu'on les ka vraiment lo ba que non voilà non, ça n'engage que bango. Na mito ko na besoin ko lobela batuté. OK. Na mito na zo lobela acoustique on a beti. Hommage à Ferrego là. Hommage à Ferrego là. Na mito donc le PC pas si mo wa ko sala. Mais le voilà au Samarino la PC beauté. Samarino, ça na baby. Mais maman on dirait boka. Boani eke pena ba Samarino moto bokeboyi. Esprit wenge. Koto tosi ba guest ma wote ba keboyi. Samarino abeta na wenge. Te mais ya soutenir ba vie. Ah ça vrai. Azan de vrai. C'est un jeune avec une vision claire. Donc pour être jeune, avec une vision claire, il faut soutenir les grands chanteurs. Dans le lot, les grands chanteurs, bana Wenge. Les grands chanteurs, Bayebani. Ok. Les lots, les grands chanteurs, Bayebani. Vous comprenez? Motona Yambo. Talent Chimanga Lobini. Vas-y. Carré on a carré VIP à les grands chanteurs. Neti Ferrego là, Papa Wemba, Taboulay. Rochero, ce qu'on a côté ici au Péwana. Vraiment. Ce qu'on y a bisanga au legi na plateau, au lobby que au legi sikoyo, chimanga na litoi, to legi na musique. Vraiment. Miel de son. Papa Wemba loba nanga que non, c'est toi notre relève.
obi oleki faire ego la loba que non donc ba voix on azo les lango mabe ozo pesa ba jeune musu pour ça oyemba bien. OK. On se comprend. C'est un peu ça. Bon, na minute pardon to loba soute na boyi maramba loba. Ba kombo ba po e comme appelle non wa ki no répondre. Te to loba non to loba. Soba comme tanga te. Non to loba ouais. Benga ovandisi mutu oyebisi yemba. Donc bon to mo ke na bongo. Yemba. Comment ke ndi bongo? Bongo na kosi. Est-ce que tu peux yemba wana bozo sentir qu'il y a des gens baza faibles? Et ça, la master n'a pas na tala na moazolo ba que no ba faux chanteur ba comme ça la succès. Vous comprenez? D'autre part, ceux qui to tiki vague wana bongo, ils a déclin la musique ya Congo. To koko tika vague wana te que no ba faux chanteur ba bando ça la succès ba bia ba poto mike moi 2 mois 3 mois té. Peut-être ba chancer, bino wala ba voix bien mais chance ndé. Biso toza na construction des jeux. On a yembi wana oyeblo betendo munaza na chance te. Point sur on a 3 jours comme des milliers de makam. Ozopan ponga kutuna lobela na mambo vite na sana ngona besoin ti. Besoin na ngeza bato bandi makake no voilà yende makam. Yende azana obiso to luka koza nango. OK. Ozopan c'est ça. Miel de son toyo kana moi un morceau, il y a acoustique wana et puis tout ce qu'il y a 2 questions pour que to zosko donc na bino quand ça net acoustique wana travail on a ba machine ba nini ya bun la bino ngwana yonga beaucoup. En tout cas na lobby na lobby côté na marambwana mais pourquoi se pousser ngaka la marambwana peut-être zo quand ça que non ezaka voix ozoka mais ozo lobisanga trop siko ngana muto koyemba na muto kolobate beta on loba lelo pendo loba ko kitsa note te ngana ba chanter te ba kitsa ba note wana beta ngana na nyango wana nzambe je to leki makasi lelo ngana o comprendre te miel de son to c'est appelé stade de martyr acoustique au kitoko comme ikolo ba bita mo suka na stade de martyr beta non mais stade de martyr ka on a ba millions de abonnés bo beta 4 stades nandi mabino na bien musique à l'ocouté sili après acoustique musique à l'okuta et sili mongo zanango lwembaye bilambo tonda nango mpe sanuku zomi nazangi mayele yako sepelisa yo nalamuki avansamba nabukisa kilo bafleur na maboko nanga moko nabaki pungu misato mpona yebi yolinga kaba nyama lwe force à toi faire rigoler là où tu es ma père chakoyo na lakisi maloba ya bolingo alobela kayo na sanse nanga ada bomba ole engila miele soki estabage oni apekisaka te sina mitia maumbu na yo Davide Mangaya ya Fani Chisekedi otinelinga malobalobi na ndako ya kotalanga matanelaka mokonzi tapi arushia lokumu natandeli yo simisi mpe pantalon nanga lwemba utana balabala tina ndako na ngai totambolela edoye muzamba acoustique d'accord vraiment c'est ça l'insulte ce qu'on a na bando finga bato ngani pona nini na manke ba maman bato to ba papa bato pona nini exercice à domicile d'accord vanda na palais tia écouteur na yo yoka yango soko travail raté luka au travail mais de ça lobby au rendre hommage na aîné na yo dernier fils ya Wenge 4x4 mais lelo koyoka igwa lobby dernier fils c'est frère na bino héritier watana tie ngana lobaki déjà en tout cas kokot sanga na ba terrain te na koti sote na lobby kaka tozo solo la bino na Wenge na beti li solo ya quartier latin te lote toza kaka na Wenge au moins que beaucoup changé en côté parce que Yemoro Igwe Mutalobi qui est dernier fils tour de contrôle. Omoni Aza vient à Bisso, on a perd nanga musicalement.
ils ont engagé peut-être dernier fils na motema na ye. Là je peux avouer peut-être dernier fils na motema na ye. Donc ba o nyoso toya na simatini ni tout peut-être à comptabilité na nani. Donc ils ont engagé qu'à père. On il faut zonga tout mais ndenge nini lobby a obeti na côté nini bazangungu na Mbanzangungu o recruter les sous mwana moko c'est zo mona que non utobota sous mwana moko asika donc libumwa maison mère esili na ko bota te d'accord la forêt ana ba hormone moko pena o esala ka ya rouge wana den balbal laksa biso et bota ils ont bota nan aza e combattre. Ok. Donc dernier fils on attend monsieur Zam 4 motema na rien à voir na mamba wenge. Rien à voir na mamba wenge. Donc tu sais quoi dernier fils c'est rigola. Bolinga okomisa Vincent Neneti alobi eloko mo boye. Tebi sauté en tout cas yemo mtaloba que pas lobi en plusieurs reprises hein. Tebi sauté. Bino. Mais des choses ngola dit ça. Peut-être ça que la sentiment na alobi ne eloko na ye ils ont engagé ye, ils ont engagé ngate. Moi je dois parler c'est que omoni lelo voiture ya nini on a moni presse ya mukwa tombolo nzo ande akoma na voiture pour na presse musala regarde de la presse na PC regarde de la presse na lobby que voiture na yo wana eza noir. OK yo lo bananga on comprend donc je peux pas dire ça, je peux pas eza eloko ils ont engagé kaka Venabiso. Soko zongi peut-être retour na vie akoyebiso pourquoi lobaki bongo. OK. On se comprend pourquoi lobaki bongo bien pourquoi zoloba bongo. Bon. Moi je peux pas na taxer ton banda ko lobaki non zoloba bongo non. Donc j'ai toujours eu le respect à Venanga dès le début ti mokolo nzambe akobenga ngai donc tikala ka ozala toujours na focus na nani. Voilà. Lelo Miel de son battement s'est posé ma question en disant que comment biso toyebi batu bazalaka uni nde tomoni yo na ferigola unité ezali malgré de loin au salele kutu hommage au sali acoustique moi kitoko on a lelo parmi ba actualité tozotanga ngo babi mais Miel de son pourquoi beaucoup luka kimi entre bino na bino ba ressortissant il y a wenge musique à maison mère apparemment moi ba mes attentes eza Miel de son leki à lobby leki à lobby pesanga émission na auto leka susu. Émission moi autour ça na confrère na Glody na Africa Info ouais Glody na Africa Info et pas Franck Stemaille voilà obi que non artiste faut bazonga ba classe ba propos bon et ça l'a bien te déranger tout le monde pekuna mais écoute maman omoni bino bozo ça la confusion ya banane tu es en face d'un intellectuel. OK hein diplômé na 2001 j'avais déjà un diplôme d'état. OK j'étais parti na ISTA de 2002 na so boké banane na ba valve banini et tout na boké bomona que notre dossier amélé quand en 2002 et puis 2003 yeko na musique pene yeko emportenga génération tout boenge maison mère ti 14 ans lelo na zanana et tout ceux qui na lobby que les artistes ont besoin d'étudier parce que nazomona vision ya musique ndenge ezokende vous comprenez vision ya musique ndenge ezokende ezosenga que non moi eloko wana ezala et c'est important ça c'est pas insulter quelqu'un au moins on insulte ndenge donc yebisanga esika wapi omoni que non na clasher motu j'ai dit seulement que les artistes doivent étudier et c'est fini. On peut dire que Miel de son lelo aux en bon terme là bande de colonies histoire wenge surtout pour travailler na bango en très bon terme maintenant mutu nyonso dans un bon terme na bango tout mutu na kwena ye azo travailler musala na ye na ndenge na ye moi aussi je suis avec les abeilles toujours travailler na biso okomona te que no mutu mo ya ke o ayako ko bamba mabanga a poto comme mauvais terme na ye non dans un bon terme na batutu l'essentiel que tous en avoir respect moko mutuel ce que vous respectez nga na ko respecter yo. Moi je suis pas quelqu'un qui non peut-être au betielo ko boye et na banga ko lobela yo parce que jour moko te ya vie na yo komona ke non na ye ke master lukilanga 100 balles te galère nanga na ko sala ngonga moko peut-être na ko benga Kletskabe ya Corino venanga na pesembote na pesembote na ko benga peut-être David Mangaya
ou aza ndeko na ngai na ozo comprendre boss dit et bien la wata Hans Luzolo ozo comprendre donc ya maman Fanny Tshisekedi voilà mais siko na kozala siko peut-être na bando taxer batu non na finga ati OK na éclairci ça peut-être ba chose eza un peu flou. D'accord. Oui, éclairci ça toujours bah choses à flou. Parlons d'abord des préambules aussi pour tolobel mambibele les préambules sur tolobel en côté et pour ça qui to côté préambule kaka. Ah. Tokende no mama actualité. Yo mono ningisi na no Zaïre. Après ni biso te poser question. Te faut te poser kaka. Yo mono moyindi ici. Parlons de préambule. Ninga ni on eza na buzz bomoni tacle na na internet. Tena tuni ko besoin ça yo moko ningisi Zaïre na tuni question répondre nga toujours solo la point ni bozala bongo na ebité donc pour ningisa faut attaquer bima na internet na tuni question parce que bako ningisa beleza la tacle oui que moto no so tacle ne pesa quelque part bima ndete te yanga ya yo petam se ko ça quelque part bima na ebisi ba ex na nga nyonso so boza na tacle bobimisa e pelisa sous moto makasi na ebité. Donc c'est ba ex non yost. Oazana tacle. Oazana tacle nao. Abimisa. Tezati. Exact, tu es sûr. Moi je fais pas des choses comme ça parce que na culture na éducation na obé c'est dire so famille na ngai. Mais babi comment on sentiment qu'il est là. Exigeant. Sentiment qu'il est là. Nandeni. Non. Moi je ba délire hein. Nikambuté sentiment qu'il est là na batu ya qu'il est là. Ngana muto ba qu'il est là ti. Ngana mutu ndeke non nazala nazali pe na kozala. Basala qu'il est là na bango. Bafingisa ba famille na bango na basi na bango na bana na bango nga besoin nga ezaki na tikala ndenge nazali libanga les outils pour ndeke ko sekate ya sikoyo nini zolo bana ningisa ona voix na nga ta voix miele ayembia koleka batutu tokosuka wapi nzambe libanga les outils pour ndeke ko sekate non nazolo bakaka il faut par là je dis quoi zala prudente. OK zala prudente pour na ba copain ozala na bango. Mais il va y avoir peu de baraté hein. Ah kasi mais pour na Saint-Esprit te katina yo mona ndeni. Voilà, parlons de préambule album Kitoko, album vraiment super riche mais apparemment et nini comment promotion ils acquis un peu boité si je peux dire un peu boité na promotion artistiquement parlant c'est ça qui arrive dans le monde artistique. Non, c'est pas ça pour la bâtiment tout est. Non. L'album peut bien na préambule tout le monde le nenge so mata nenge so sala makamba. Na roba ndotangela. Ozo mona te album ozo lo ba bima na préambule bima combien d'albums. Et c'est nyon so mata pe so sala makamba ozo lo. Mais ndambo zo sala pe quand même. Mais yo ça pende mona bato na te montala ndenge na e. Merci beaucoup. O lobi ndambo zo sala après lobi ni noza ndenge mona bato na te c'est que réponse déjà ngono pesi. Il a fait ses réponses et l'autre. Il a fait deux choses. Aux Andés, on a battu. Voilà. Et puis, il faut que ça bise pourquoi album a quitté Robon. On a une promotion là qui pourquoi ah non, miel des sons. Répondre biso. Mais ça la promotion nango yango moko ko mokende zo sala bani na minute so. Et ça la promotion nango. Et puis tu redémarrer pe sous promotion nango. OK. Parce que biso moko toza ba lobi nini nous sommes biso moko ba producteur nango, biso moko ba manager nango, biso moko nyos finance nango nyos maboko na biso. Toza na kasi ya travailler yango. D'accord. Bon même biso mbangu te poto kendo ko na même libulo o batu nyos ba koyaka. D'accord. On se reprend. So tozo keneti na ko kenena ni tout. Voilà. Voilà, merci beaucoup Miel des sons. Naibité qu'est-ce que tu peux rajouter pour que toi qui na Rossignol Aza voilà pour que toi qui na ouais Miel et Debiso. Rossignol azana bino awa donc bon. Rossignol et là mo Yelinga en tête. Et là mo Yelinga en tête Rossignol. Est-ce que conseil l'abso regarde-moi, il y a Ferigola. Ouais. Ah, naibité. Tokie kuna? Ah, oibike. Mais courez beta na clavier wana. Miel micro, yo joue na yo micro. Voilà, autre qui la Rossignol wana. Rossignol toyoka regarde-moi. Pour comprendre pourquoi il s'agit que non azana professeur. Toyoka ngo pesa. Après Rossignol tokene lo mo Carlito. Il faut moni ya comme une fois qu'il n'est papa ou un banane.
soki papa Wemba ebimi te ozomona te nazosala masumu vie beaucoup. Voilà, toke na regarde moi fait rigole après toke na vie beaucoup là. To sou que ça na Carlito. Miel ko aider tika emo. C'est nazo aider. Non, tika emo. Wala comme nazo pesa ye kaka force ya puissance wana. OK, vas-y. Parce que vas-y. Beta ngodi. Sentiment d'inachevé, éternel a compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être et bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant. À ma âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, moi na Charlotte, banakini baebi. Et je me suis paix à paix épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je le laissais se blondir contre moi. Je fais du deuil sans pouvoir oublier, sans me douter qu'il a pris les yeux. Changer ma tête ni nangoboye, n'a préféré Tosilana et Ngaye. Quoi, tu veux pleurer, Miel? Non. Mais sois patiente, madame. Ah ouais? Pourquoi vous voulez seulement que nous puissions insulter les gens? Ça, ce sont des injures. Vraiment. Vas-y. Et là, au moins, il y a Papa Wemba. Tu vois qu'il y a au moins Papa Wemba. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Ngoyaliwa asale l'hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa mbisi soki ndo bapeshere ebendie ezali te mainde etrahirie kanda ebaleo bato bayebi mbonge kasi pasi na ye eyebise motema na ye mokoro elo mo afali pupa Sikoyo erto elo mo afali pupa Rossignol s'il vous plaît miel de son elo mo afali pupa Rossignol. Tu avais demandé Papa Wemba. On parle des papas. On parle des papas. Mais émission nanga il faut inviter Rossignol. Non, mais plateau nanga quand même. Plateau nanga. Mais ndaku nanga il nako boya pe na ebise ko sava pimano e pas. Non, miel de son quand même. Non, ah, miel de son. Ça ko boyete en Afrique. Mais le sautelemi. Kasi émission combien?
Non, s'il vous plaît, Kassi, zonga. Zonga, pardon, zonga. Miel de son, ça a été, pardon. Reste pas presque 4e pouvoir dans le monde, zonga. Zonga, s'il vous plaît. Micro, tu peux micro, tu as comme un bolo. Bah, t'es miel de son. Ah! Bébé, mais ça, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? Parce que toujours sur la lisolo ya bien au community au moni awa osenga ba artiste nyonso ya monde ba yembi yango ce qu'on a zolinga te que au monopoliser émission ozwanga 3 heures du temps to vandi kaka émission bat ma comprendre ba on déjà c'est no lembi bat ma comprendre na bango c'est email de son à lembi ayemba. Merci, non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Non, 3 heures du temps, t'es quand même pas là. Pas là, quand même, t'es clôturé na biso. T'es clôturé na biso, t'es clôturé. Rossignol, non, s'il vous plaît. Non, rien à voir. Rossignol, zoom ça micro. Zoom ça micro. Maman, oh, ya sengi ngai bande ko nanga. Richard Tessa. 45 minutes. Richard Tessa. Miel de son, comme la souka, je ne sais pas un mot. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au passage Nayo, Lelo? Je dirais merci chez beaucoup Nabatoutou, Bazolanda Bisso, partout dans le monde. En tout cas, Azunga temps est belé, n'a pas si peu parce que c'est Ngaï qui est tout solo là. Donc, encore une fois, merci. Michael Okamba. C'est nous. Michael Okamba, Lokamba, c'est détente. Chérie lobelanga vérité naeba vraiment soki bolingo ezate po modelo komi osalanga na moni olingi nga lisusu te aya makelo kamba lokamba Makilo Kamba na honorera toujours na émission na yo. Merci beaucoup. Bon la kangelo mo yanga osali yango te, o la kangelo mo improvisation ngai. La lionne. Ouais, miel de son. La lionne Afrique Info. Afrique Lengi. La lionne Afrique Lengi. La lionne qui te compète. Merci. La lionne qui te compète mbinga atonda. C'est miel de son. Merci beaucoup miel de son. Nous sommes comme ça à la fin. Mot gentil. Dédicace et puis ton numéro de téléphone si c'est important. Alain Katanga, mon ami, mes condoléances. Tu vois, je suis toujours en noir depuis hier soir. J'ai eu. Tu as perdu un ami? J'ai perdu un papa. Donc le père de mon ami, donc c'est mon père. Voilà. Alain Katanga, je suis avec toi frère. Donc je dirais encore un clin d'œil à mon ami Antidote DBF de Baforme, Junior Loboko, pourquoi pas Dodem Benza Tripoli, Rabi Viris, donc bana nyonso ya mikili partout bozali banangola na bosani binote Steve Lufalanka les boss Klets Kabeya Corino plus important que le coltan, plus important que l'eau de la source. Donc là je vois le sénateur sacré Lanfel. Je vous salue là où vous êtes. David Mangaya Yamama Fanny Tshisekedi. En tout cas Bicap. Voilà quoi, merci beaucoup. RK na PCP Mboté, ingénieur Jérémy Nabotour na PCP Bonosto Mboté. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci aux combattants de la Lionne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa LNG TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.